chers internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers notre chaîne en direct Juka TV News. Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazone de la presse congolaise. Lelo tozali awa na kati ya hôpital du cinquantenaire tozo lelande konabiso moko na biso collègue maman pona misusu oya kufaki au nom de Angelica Mandelina matanga oyo komela ki biso presse en ligne. Lelo tozali awa tozo landa na bino ensemble ba observe nini ekoleka maman la biso ndeko tokolela maman la biso elongo na ba chroniqueur elongo na ba chroniqueuse elongo na ba comédien ba ministère ba kotika te bazana biso toujours ensemble awa tozo landa Fabrice Mande azana nga langage moko tozo so ba image ndenge kaka to mesana balobi soki joueur ale akufi balelaka na bale mais ya biso lelo akufi tozo lela toujours na micro na caméra passe na motema mettre kosala koboni nzambe mukona pema yende a décidé autrement ensemble avec Fabrice Mande c'est parti. Bon ngapona nga nazomona makambo ndenge ezokende na mokili oyo tokomi na suka baliwa ekomo ya briske makambo tutu ekomo ya briske soko plonger na kati ya distraction omona ke mabe pe koya donc tozosala mosala mais kolongola distraction nzambe alingi kofinga te on se comprend mutu mosusu oyo ofinga ye tellement tozofinge mingi akolinga pa longolo na mokili atika kimia. Vous comprendre comme dans le lobby, c'est profond. Tellement so finge mingi. So kaza mitema le kwa babiso ba Gabriel te, ya Olimbi Saka. Ako préféro kende. Ya tikala. Donc toi bandé to tambola, ba o tikal te bandé to so tambola. Koko chrétien mutu po peut-être ko sa vie, mais ko si ko linga to vandi sa mutu na kiti bando finga défaut na ye de A Z. Talo tengama. Tala osala boye. Tala boye andi komisa ba defa mutu banduta minene mwasa salite kekeke mobange boye boye lelo lobby okuna yo yebite emsa amele la ongwe azelio moi mikolele kiale ka oyebe sike utite on comprendra idéologie na nga ngwana moi je parle la vérité. Moi j'ai dit toujours la vérité. Donc, ngai na sala musana nga na kosa musana na chrétien yo. Mais na fingote. Na tumbi yo. Na mona kena mwasi mobo ekuna alongwa kuna. Na tumbi yo mwasi nini yesili. Mais na bandolo ba sia. Tala ekuna banduta minene. Tala ekuna salite. Tala ekuna boye. La kananda kwa boye. Ce n'est pas bien. Toluka tika yango. Bon. Soki yo sa nguba sepe nango. Yonde mto za na problème. Bango tali bango te. Et tali bango te. Yonde mto za na problème. Bien, merci. Faut comprendre yango hein. Voilà. Merci à Gabi. Gabi, une question. Bonjour Gabi. Bonjour. Naïbi que plus c'est à la swing artiste que le loba Foufeli. Après ça je rappelle à terre accompagner bango plus aux arana bino tout normal. Ma belle équipe. Naïbi c'est kozo kende. Ko fingeleki. Yango peut-être balembi na bango. Bo finga ba acteur mingi, ba comédien bo finga bango trop. Bo kota tina ba défaut na bango, bo kota tina sama kolo na bango. Balembi. Na tosto finga chroniqueur nini yo somona artiste aleki na TV finga chroniqueur etali biso etali binote bon wana etali boyo ba opesa mbongo po finga mutu mbongo combien esombelo ni sous $20 $30 oyo finga mutu c'est quoi ça 30 on se montre que finga so que biseke no aba fina tinga so que ça que taba pesa 30 nga pe 100 vous comprenez bino bozo bien bozo bomba ba carrière na $30 ba $20 bomi bozo mi kitsa makasi eso pa bino babe afinga nga na yebi ayete eloko te na ye po azandeko mutu na so na ba défaut na ba qualité na ye to ko juger mutu te
Donc lokola azasuna bisote na yebaki Angelica na mona kena ba télévision na mona kena ba émission naza obligé na ya na assister na matanga na ye po atiki biso c'est pas facile tozo finga na meto mona naka c'est ça. Oui, somme tamu tamabe batame tamabe baza bon ngai uta na maboka mutu uta na maboka mutu te etalinga te mais na pesi nde conseil yo kasi même o baza na poto kuna nde bafinga bato yo kasi to ana bat na poto te to ana bat na poto te to pena ba ninja on se comprendre mais otali que vie à mutu eza na mutu na yo tena si te bango te ebanda kala ba Joël Show ba Karine Mokonzi banani ba kofinga na bango ba guerre makambo ebele bele tina ba molili ekota eza bato ya théâtre ta la théâtre ta te na osangisa mutu te nga bota mutu te ntanto ya YouTube na ndenge na ye nga na yaki parce que nazala artiste depuis bomwana nazala kanga na basuki nazala artiste bota ma artiste vous comprenez nga bota ma artiste na yaki pona koluka mibali te na yaki pona makambe belebele te pona makambe belebele te nga na bota mi artiste musalo nzamba pesa nga na vie yango wana parce que nga bota na ndako ya basala nzambi papa nanga pasteur mama nanga diagonaise tangu nazokola tangu ba osambia na ndako azobake mwana oyo yeba na mokili mobimba baparents na bazawa batina nango te tanda bali kokanga basuki na banda ko yeba na pa bakonzi basa bakonzi bazwa na ndako bazwa na kokanga bango basuki bazwa kozwa nga na zo tambola par après na nda se retrouver na musala o dalinga bakema lobo balobaka yango ekokisama kada ba misu baya aye na yeba mona ye aye na ye makambu na ye on se comprendre nga bota bango te pour na pesa bango conseil N'avez bien temps. Absence. Bon, Baroya peut-être, hein? Peut-être Baroya. Ereza. Ngande na respecter parce que ba esenga que famille za moi matata okende tongo. OK. Yango moi na ya na ye na tongo. Na lamka 6h, ngala lamka na 6h na prier. Donc na sokoli na ye nanga. Silence, mutu atazayaki mabe tangu déjà ça accueilli. Il faut respect. Ozomona, eza respect kaka. Il faut topesa ka respect même na bonzambe même na nini na mokiliase. Yango mona soda mone bembe akauki. Voilà. Merci. On prend na matanga tende la place ya sala ba bezi. Muninga ku imaginez vraiment famille ba kufeli muta mukolo muta mobimba. Ya na muta ya mobimba bongo. Bana na passe. Bino bo baksa bango sous passe. Yo mo imaginer. Famille ba zaki na raison terre lo bageto prendre on a biso muta bongo na biso to boy na biso ba cotisation na biso. Oui, bana raison. Oui, bana raison. Bana raison parce que et pas que ba sala groupe moroboé, ba journaliste on so bana non ba sala groupe moroboé, bando tchamo ba cotisation par rapport des alara. Il paraît que le commissaire journaliste, par rapport à la journaliste, c'était janvier. Azo so ba audio, ba nini, o dans un groupe azo bimisanga libana. Janvier ça pas un groupe té. Bon yo zo bimisanga audio. Mais bon luka ba to ba sala ba groupe wana. Mais ngana ngana lobelo mo pona ndeko na ngana frère na ngana. Janvier. Ndeko na ngai. Ngai na yebi to lo ba vérité ngana yebi étant que ba tu héritier mon habitina ya Karine. N'est bien bon. Oh, mais on a le javelé qui d'abord dans ce pays. Dans le vérité. Mais dans ce monde, on a bien moré. Boyek, bayak, il lobby. Ngaya, heureusement, ça me y a goûté. Oui, bien, on a lobby comme on va parquer. Oui, bien, on a lobby comme parquer. Oui, maman parquer. C'est pour ça que on a commis qu'on éviter n'a pas problème. On a commis qu'on éviter pas problème. Donc, on a le lobby. T'es dans la vérité. On a fait un répété dans le bar. Si on fait vérité, on a et comme alors on finit avec pas porter ma plainte. On a dans le bar on a biso il y a internet. Ba journaliste c'est toko là.
nde toye na matanga muto na omona yo créer ba besi nga mona kangi ya gote na robenge ba soda bakangi toye aza mutu munene pe toye bana musa muta mobimba ya ndamu te toye bana musa to ça la métier mo za très noble ba responsable ba otala biso ba te belé batala ka biso toza ba responsable toza na ba basi toza na bana toza na ba famille so ba mona ba buzo ba muso to sala kana ya ya gote ça vraiment propriété en tout cas ngai na ya pona lela ndeko na ngai on a monné à buzo ba na otsa pe na mbongo anje na ki na porter plainte ba kangiye bo mona ka sode kangi mutu moko parce que na bien ba tu muso ba zo nga ba sa buzo ba SOB ba tongo déjà nazo sepela na famille ne baba ki mbile fo na sepela mbile fo kanga bato belé parce que bandeko baza na presse et so ciblé bandeko misusu na bon oui na bato misusu na moni bango na kanga déjà na te ba zelo zela ka non ba yete nanu ba yete na hôtel ba bilonga ba journaliste non ba yete so ba ye na obenga bena ma frère ndeti ye pour que ba bureau dépassé OK ba bureau dépassé déjà ba ata ba ye oza na facilité mingi autant comme janvier ke bandeko misusu janvier na jeune frère nanga na lingake mingi nazo conseiller nde nazo fingete nazo conseiller bakola batika ba bezi na lingaka pété muta benga ye journaliste parce que azaka journaliste té azane mutu normal azane kaka azaki na Karine musala na ye aza le roi porte parole ya Karine azalaki bato balobelaka héritier aza journaliste ni ba confondre makamde mais le lor comment permet na faire voilà oh mais na bien na kati ya presse na kati ya presse to biso tout na carte de presse mais tout ça na ba branche différent dernièrement na sino ça entre parenthèses na tout ça débat na jomo ba interprétation Nigeria bien pas journaliste non yo comme journaliste on dit na machine nini on prend ba journaliste ba za bato ba sala journal télévisé biso toza ba chroniqueur ba animateur culturel différence c'est ça yangwana net janvier marambo zo tunia ye bien ya zane est simple mutu azaki pa Karine Mokonzi ata mwana ye te nazana problème net tozo yebisa bango ba te faut pas comprendre ngako ya mona zala so na bimisi carte au mona ba comment journaliste était ba comment chroniqueur naza animateur culturel ba journaliste baza neti papa botinga aza journaliste ça na télé c'est la presse écrite ba wana ba journaliste ba vrai journaliste vous comprenez so bozo muto wa j'avais comme c'est journaliste na miracle ni ba comédien ni banani ba tamaboke ba artiste comédien pour na Congo ya Gautier na Congo to ba théâtre na Congo na to sa théâtre to wana ba tamaboke problème te ba tamaboke tango ekoela bango bolobaka moto lelo ekoeli négligé to négliger matanga ya madame Angélica yo moko comprendre kaka ke biso moko to lingaka te alors que ba la charité bien donné commence par soi-même ouais biso moko akufi tala to amukia mais so ya ba tamaboke tale belé soki ya ba musicien tale belé donc bande on a biso ba chroniqueur en tout cas bo chancer beaucoup la rara nazo lobela bana bitinda te ya bato nazolobela ba journaliste na ba chroniqueur bana bitinda na ba chroniqueur kasi pona biso tozo comprendre ngo souté que mutu moko azaki nete mususu mukala par exemple ya musicien mo quelqu'un alobaka pe bien batalaka ye trop so bosane interview batalaka ye trop bokomisi journaliste te en tout cas Kaming te na osala comité mo otelemela bato to yo zalaki mukala tikala mukala yo zalaki mona bitinda tikala mona bitinda yo ando simba ngani ba téléphone tika yo ando sukola Karine Mokonzi ba kaleso na ba soutien yo tikala wana nazo telemela Kaming te akoma kamna na parquet de Silagi nazo ngi siko na boyena parquet na Vechaka et Silagi déjà Silagi parce que Vechaka Biographie de Madame Ange Agnès Kafindo Kalwa, dit Mireille. Elle est née un certain 8 octobre 1982 à Moba, dans la province de Tanganyika. Fille
de Frédéric Kalombe Kisinde, qui est originaire du Grand Katanga, et de Madame Antoinette Lusiki Lamunzemba, originaire du Congo central, dans le territoire de Madimba, Angoufou. Elle est quatrième d'une famille de 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons ici présents. Arrivée à Kinshasa vers les années 1985, suite aux guerres de Moba 1 et Moba 2 qui ont sévi la grande province de Katanga. Elle a fait son école maternelle au complexe scolaire Lembo, dans la commune de Kassavubu, où il a brillé avec au moins 94% des résultats. Au cycle primaire, elle a fait son parcours au complexe scolaire Kayala, où elle décrocha son certificat d'études primaires avec distinction. Pour son cycle d'orientation, elle passa au lycée Molende de Matete. Suite au changement d'affectation de son regretté papa, Madame Agnès Kafindo Kalwa poursuivit ses études humanitaires à l'Institut technique commercial de la Révolution à Bumbu, en sigle IPCR Bumbu de la communauté baptiste du Congo, Bumbu 1, où elle décrocha avec brio son diplôme d'État en technique commerciale et administrative. Après une tentative à l'École nationale des finances, ENEF en sigle, qui n'a pas abouti, elle s'est lancée rapidement dans les affaires, qui lui a poussé plutôt à se déplacer pour l'Angola. Comme si cela ne suffisait pas, elle a commencé à faire des navettes entre Brésil, Angola et Kinshasa. Entre Angola et Kinshasa, elle s'est distinguée dans les importations des huiles végétales, des ciments et autres. Actuellement installée à Kinshasa depuis quelques années, la mort l'a surprise suite à une hémorragie post-partum, laissant derrière elle 6 enfants, dont 2 garçons et 4 filles. Il y a lieu de préciser que 3 enfants vivent au Brésil et 3 enfants ici à Kinshasa, dont les nouveau-nés y compris. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que seul son nom soit glorifié. Repose en paix. Amen. On est toujours en direct, tous à la mort de 51 hôpital du 51 de Bingarango, communément. Tous à apprendre l'Angélica Madeleine depuis le 23 mars dernier. Mais la monnaie a appelé Mouken. Déjà, je dois rappeler aux internautes que nous avons monté à Marasarato à tout moment. On a rappelé la salle. Bon, en fait, il est vraiment moi, moi, quand même, on représenter Sarato là. Bon, tu es bien sur Matanga. Maman n'a pas mais elle est ligne de ok. Aza. Aza na biso na molimo pe na physique pesa. Mais bidon de bon moneta. Yondo zomona. Mwana mona na ye même voiture. Na kiti. Yaza na biso ka totalati. Donc par là tu confirmes que Sarato là. Ah oui, Aza. Nani? Bata ma point. Mutu akobata ma mutu Aza. Est-ce que mutu ya penza ya poids? Hein? Tona matanga. To solo. Tona matanga. To solo là. Ce question on obi ya zo batama, so bo bia zo batama bokosi. Parce que tout le monde oh mais c'est qui bon monité. Ebele ba monaki atelemaki awa. Atelemaki awa. Bino nde boyo monena bo moni ete témoignage après ça témoignage émission na Hollande ite. Awa na mort. A Luka ebo sala. Paulin. To boyi bilo moya ayaki ko lakisa boyo pote. Paulin, tu lingi sous polémique parce que tous en deuil. Yo ngo yeboye matanga wana mama muno ngo yebeni Angelica. Ebele to yawa to le la mata to le l'Angelica na ndenge to yebani. C'est-à-dire yepa ko le l'Angelica na ndenge na ye aboyi makambo mutacha micro, aboyi mutacha atambusa kombo na parce que bokanga biso déjà bandoki. Yo la bino boza ba prophète na ba prophétesse. Bino na folongo la sko biso. Bino ma média. Bokanga bino bandoki par rapport ba propos na bino banda loba. Dans le bino nini? Bino ba média. Bon, ça va na en général. Biso ba média.
bakangaki de andoki bino lokola boza ba prophétesse boza ba prophète boyebi ke yende aliaka bato yende nini vraiment mais problème kendi absence remarquable ba chroniqueur rebelle na bi mingi les akaso ba se ngende ba kufi to sopana ko ndeli ka mususu mais abiso moko to kufeli to za ba complexé to ya liboso to ba complexé ya liboso ya mibale to lingana te monga ne to bana batama boke bolingana te ndenge mona biso biso pe bata média to lingana te tunanga na bi pour to lingana te tala matanga Angelica ozomona ke da bilongi ya ko compter ba star bazate o ba mibenga ba star ba madame ba nani bazate c'est-à-dire que ba kroni bébé biso bato to na succès te biso to yeba nitende to za yo na succès so yo na succès ngoya ta lo na succès te ngo to zanga na yo le succès comme ça moi Lolendo na Congo Congo la succès comme ça Lolendo Congo la succès comme ça Lolendo comme ça fier yango et ça la biso boye to za ba complexé ce qui musicien moi bengi biso to ngato to na mebele lokola moko na biso parce que o ya kufi aza o to sala gané musala moko aza maçon te amuta maboke te aza mutu ya micro aza be musicien te amutu ya micro c'est à dire que faut tout monde ba bino ba micro etonda wa ba caméra etonda ne to mona ba jouer ba maboki mais tala bino tala ba caméra ya ko compter Angelica zo la monde muta média te kankini Zela. Ngapena ba voice ba voice que j'avais à ma coloté mais ndenge zo lo ba ma kaka na benga j'avais ça na biswa faut lo ba makambo eza bona misute cha makolo ate ou soit à parquet non ne ba lo ba bonga bo misuku ba ba yaki mona bitinda moto asimba janvier azate o pour de mal dis-moi le jamais le bini parce que ba be so lo ba mama be na télé so encourager de mal bilo misusu so pe ça ba misusu ba boyo ya matanga bino nga fete te pour te makambo ya contribution oh c'est mes troubles vérité ça par rapport à quoi bon c'est là ça ba ma obenga ato benga janvier créer trouble te to tika ko koloba janvier créer trouble bo botele au moins ezanga tina ba propos na loba ele ko eza clair batengi listed nana ngwa ka listed nana ngwa ki kombo na listed ezaki vraiment oui il faut amona bambongo nyonso ye janvier azana nani po tona ba liste Eden eloko oloba wana na ndenge média tokenda nango bongo tokenda muto asimba janvier ate eza banga maosimba te tozobona nde batrouble toaposa ordre tala bajournaliste yanani ya bato ebele oyo bato bakomata ndeko baza na kati ya organisation ya matanga wana est-ce que janvier alobi bolie mbongo alobi bolie mbongo tetengaka baliste akumisi mama na ye mama na acontribue koleka bato nyonso alobi mabe te ngako zela naza fana na kucha mutu te naza journaliste nazolo beloko to boma janvier to memisa boma te boza nano malembe to wela te toke malembe eloko boma biso na média za nini tokomi kozwa so mutu asalika eloko moke bomemie botie na mutalaka boye mpona nini apa bapropos na ye aloba nana ngana bapropos mabe na internet te yango nde tolinga te den ezala nani naomi biso sento to abo tosala ya bapropos mabe na internet c'est que janvier n'aime ta baisse. Bon, c'est que janvier la baisse, naé. Le roi boyebi janvier ta baisse. Inutile, bon, juger. Un peu raisonnable. Est-ce que dans le moment où on a baninga bandé ko sa contribution et janvier azaki na 4 groupe et c'est vraiment important azo makambo ezaki le la cuisine interne à mes mamans internet. Merci dazonga na sima na batama boke. Voici moi batama boke bima ezaki bana na bimisaki. na Patrick Ngambe ndemo peka na kati ya groupe wana bato balinga janvier baza batindelaki janvier et ma voix mususu bazo finga janvier na groupe wana biso to wana ngo siko ba biloko na nyonso bino bomo na ngoma beti donc ce qui veut dire que janvier na kende ko eza makambo na bango te makambo ya média to lela Angelica contribution ezaki ya nani to tie contribution libala te to tie contribution matanga batie contribution matanga eza janvier le belo eza clair ati alobi mutuna mutache autant azotanga ba liste oya se trouva taki 40,000 ya yenini oya taki 10,000 ya yonini balobi kaka montant siko ozolila nini eloko passe eza wana te biloko te oboma yango na yota website yo na ibandeli awa bozaki sarata la boche na mutalaka ka boy ye muta bomi Angelica nana ngwana preuve nana ngwaza nini nana ngwaza aza prophète so mona yeke mutaki ndaki na kisi yeyo totika biloba lo ba les ont dit e bomisaka e kangisaka na yoka bato misu après ka daya ba ki ba parquet siko bon e belé ne to ba parquet ba ça bona ba carte électeur bien nga yebit nga mto boîte
Moi sur place plutôt pas les bima kaka. Au moins makambo ndenge zo bima. Tout moi on a parqué na sima. Pour nani? Tout na pour nani? Botala ba ivoirien non? Botala ba ivoirien. Là tout ça toujours ensemble, tous les la maman na biso Angelica ensemble na ba chroniqueur ba chroniqueuse. Ah voilà ça na ba concert na ngai tout ça là na bango musala ensemble, tout ça là toujours et analyse évaluation d'un kaka maman na biso akufaki. Mas concert que j'ai dit bonjour. Bonjour. Boni. Bien, il y a bonne santé. Santé kitoko, bonjour na babone. Nous comme chaîne biso lobité. Bonjour na babone nyonso ya Jika TV News au baza vraiment wana ba disposer vraiment ba temps na bango, ba portable na bango vraiment pour na Rolanda vraiment interview oyo et ça la biso bien. Comment na maman na biso toyebi to benga maman matière maman Angelica liwa na endenge eboti ba rankine be kire panzani ti a tozo mona makambo zo bima se ko bima d'après yo étant que chroniqueuse okoloba ni na sujet wana. En tout cas vraiment ça li passe mingi vraiment na mutema komona babi pourquoi que ça la somme ta kufinde makambo belende bimaka. En plus pe babi faut to respecter pe ba mort quand même. Comment na malgré tout ba guerre ça na monde internet na ba monde o ba guerre bizali. Et ngi ko bateke tango madame Angelica ça qui envie malgré pe pas qui na bateau pe a blessé bango mais ça te que ba commencer long ba émission ba commencer ba analyse ba comme le sujet oui et comme quand mi colonne internet en tout cas ça vraiment bien tout ba ko respecter ba mort et ça musu to mona ba musu ba sa interview ngai na limbisi le quoi ya zutan ko limbisa ngate menga na limbisi en tout cas ça vraiment ma beto respecter moninga déjà kufi limbisi mo we o aza inconscient ayebi na ete tant wasaki na ba moyi bosaki na ba rano tant akufi ozolo bo limbisi c'est impression vraiment impression ça vraiment ma be en tout cas liwa madame Angelique te ya biso bato bazana vraiment na ba rankine biso na biso to lukato bondisa rankine yana ngona sukate yozo loba bongo soki to lobi ke bato basa la famille ya madame Angelique basa la analyse bien batala be bako loba pe ke te liwa ya madame ko uta et pas presse en ligne oui et uta pas ba chroniqueur ba chroniqueuse parce que soto moni ndenge ekomi baronki bato bakomi ko panzana donc tali obi ezela ke ka madame akufa po marambo nyonso bima en tout cas et ça vraiment bien teliwa o été ya biso. Vraiment. Merci beaucoup ma série, et ça gentil. Oui, tout ça toujours ensemble. Ouais, Moupandi, la Moni, Stella Étoile, Christella Bolanga, ma copine chère que j'aime beaucoup, que j'ai dit bonjour. Bonjour Babi, la Mbingazor de la presse, la maman des garçons capables. En tout cas, Stella, Christella Bolanga, on a bingo mingi Stella Étoile pour la valoriser chaîne Nabiso. Tant que journaliste Stella Étoile, comment la maman Nabiso. Angelica Mandelina ba cercle na ndenge zoleka etant que yo pe chroniqueuse et salon den pour le longa na to ani boso micro mais lobi to rolala lokwa maman Angelica akala liwana siko ezo lobelo ni pe eloko nini ozu comme leçon ou attirer comme leçon na matanga ya maman Angelica. D'abord on a pesi mbote na ba cher abonné au bala na rabiso na Jika News TV mbote na la première dame moi so atika pembe na défaut mama ni mama la maman que j'aime beaucoup la maman il y a maman ya garçon capable donc na lingi koko ya ba garçon capable donc esika za kuna Stella Étoile moi o lingaka mingi yo to saka musala ikomo na lobaka jour to bota makato yebaka mais jour to kufa to yebaka te yango wana ko lukaka ozala ba ranking na moninga te mikole komi matanga soki muto mpandisango to comédien to muta théâtre to muta musique kufi ba journaliste ba komisa ngolo ndilo mo lokwa ya tapage ko ko linga ba mbai na kati ko sala ka bilamba lamba yenga la taka bien ngala lobaka bien et puis liwa ya Angelica était à biso il paraît ce que ça qui n'a pas compte en rendre na bande connaît ba chroniqueuse au basala au bayeba lokwa basara to la ba fête mayamba et tale biso wapi po muto akufi aza parmi bato asala kana la Chine Karim Mokonde donc Karim Mokonde pe aza pe na mawa parce que abungisi aza na matanga ala matanga abungisi do bras droit na ye bras droit na ye eza pe na pasi na lo bakala bino bato oyo bo betaka ndai na Angelica na kolakisa yo okomona ebona boy lelo ye lelo ndeko na biso akufi sikoyo siki babito tala na ba archive babi famille Angelica babito landela esika wapi liwe ndeko na biso euti bakota na ba YouTube po ba image etika la kelinga la YouTube mbula na mbula ba image to ba kosa ba kuta na yo na otaka kombo te mo makambo salaki so ba condamner que par rapport ya film au sala wana te émission sala wana obetaka gazon ke na kola bref pezali parce que ba image ezali ba preuve tangible au ba français ba siko pezali bato ba ozongela kango siko pourquoi faire ça lelo moninga akufi na pasa kobuta babi to muto ke bota
soki moto akoti na maternité abimisa ne sozo kumisa nzambe tala leo madame Angelica abota bana surtout 6e bana 7e mwana ake kobota moto akufi na liwa normal pourquoi kokumisa liwa na ke lokola zalaka na barando lokola eza vie na ye kokumisa matanga moninga lokola bezite to ye kolela oui aza maman matière aza parmi bato oyo basalaka talaka moto aza ceinture ya la Chine donc c'est ça déjà makambu déjà un peu du respect babi un peu du respect na mowe donc elongo na lobara ke juste bota mato yebaka juste ko fa to yebaka te ko lukaka te ke biso ba oto tikali epesa biso leçon ko beta ka gazon te na ko lakisa yo tokotala soki ngana ona na bana YouTube tokotala soki ngana ona na zana babone tokotala soki ngana na alingaka mibala baninga na internet nous surtout wana vanité de vanité tout est vanité on fait juste le travail to ça tout ça musana ndenge longo bani notre ça musana ndenge ya ba concurrence ya banini on les a bien té. Ah, merci. Ok, merci beaucoup Christella Bolanga. En tout cas, vraiment, eza passe mingi. Eza vraiment passe quand on est aux loba. Si que comme on a peut-être bazolé la menace mitima bazo c'est à faire $25. J'avais mon janvier wata loba qui ont $25 à faire $25. Ndé makamba so bazo accuser janvier wata que j'avais wata bilobela, j'avais wata et tout. Si ko pona yo koloba nini wana bon affaire $25 ezaki peka makambo ya vie la biso defa au père son âme tanga kufaki il parato ba pesa ki mbongo wala babio waze kwa ba wole yango na ba maman mbili ba nani mbongo so apesi pona mowe botika esali mapola matanga mowe ya teke boke misaki manjo cité na bino ki mobola na bino ataku to vara na mbongo ya internet ya muke to veut ka bongo on doit se contenter les 5 on a mbongo ba pesa pona mbongo wa matanga siko affaire $25 wala boyuka biso beso to sa banalise suji musi yangola Aurélie Vangu to c'est la analyse. En tout cas vraiment merci beaucoup Christella Bolanga ma copine chérie bino mo bozo mona ka ba obsèque ndezoleka eza passe makambo ezo bima seko bima Fabrice Mande ensemble tout donc tout ça vraiment les bimba janvier et les bimba il y a Angelica donc tout ça vraiment les bimba Angelica donc toyé quoi toyé tu es vraiment avec force, tu es vraiment janvier Zoya, Orebi qui est janvier. Famille Mokonde, Sengagi Foya na ba pem. Donc tant to loue. Oh ça va clair. Te Batpazali donc il aurait été dans 15 minutes janvier Zokota. Toi, on a besoin qu'on ait une photo, Diedo, donc janvier Zoya dans quelques minutes Zoya. Donc tous allez vraiment toi la Magali, toi la Angelica donc c'est un habit quoi. Aux allez la Chine, aux allez dans l'équipe nationale, mais quand il s'est nous témoignage nous allons envoyer Angelica. Et dans l'équipe nationale, batuna Karine Mokondi, batuna batutu batuna ba Flora na liambongo Angelica te na liambongo ya Messel Morote na liambongo ya baya Willy Musheni te ngana zala na équipe nationale yoka na dans l'équipe nationale na lienga mbongo ya mututi tango zala na équipe nationale bo tie mission RTGR bo kei bato ba kende pas héritier ngana kendaka te vous comprenez na liambongo ya mututi na liambongo ya Angelica te mais na yepo na yoka epe na sango na tikala wa mona ete azala pe na mama na bino na yoka yango batuna ba Karine batuna batutu bazawana na tikala wa mona na ete voilà junior deso chaîne ayo muto yambaka janvier chaîne ayo muto lebisaka janvier o ya lobaka wana na media ba propose janvier tenaki ko bimisa ba voice ko bimisa ba kombo ya batu d'après yo est-ce que ça l'a qui bien internet ça na finga mututi na internet ça na tanga bo mututi na internet ça na chrétien mututi vous comprenez na koyamba janvier na nko janvier ya kotanga ba komba ba tebele ba azela janvier après matanga makale yamba elo wayati mais kofinga na pas des autres kofinga na internet za mabete mais ce ya janvier wata c'est comme si ezoleka ezo en plein janvier ba finga quel to e katana janvier ba finga ga sinzamba aloba komona na ba voice émission quoi ba preuve makambo o peut-être fallait bon mama ya bimisi yango acheli biso ngo na étoile vraiment tayo mo papa les oko jango de la janvier aza mieux placé mais na epsi bino ki ça muto zala na chino muto elukele janvier makambo na koyamba na ko janvier c'est comme si mtu encouragerait janvier à ça la peut-être ba il faut voir batu ba ngabo mali wala janvier mais yo siko muto yamba janvier na plateau na yo siko na lingi na yeba
ala collaborateur na ngai autorisé yango ala collaborateur na Même t'encourage à janvier lo baba bilobela wana sala ba. lo bangam na encourager à janvier aya otuna ngai. c'est yo boyena décision mususu. Yo la décision mususu na mata. Junior des autos c'est clair. La claire. Na yo trop. Na yena mutuka makala. Janvier to yana ba pem. Yo bolobi o Tango aloba aya tuna yo. tuna yo. Siko juste ces années. Mutu alukaka ngai mpona ya mara janvier aya kotuna ngai naza awa nazoluka mpe bango tozoluka na lelo c'est beaucoup si là na. Lelo eza ya robeba. soki grenade ekobwakama oyo junior dia soki parle C'est Junior qui parle. bafinga ngai na mosutu lelo tokoyeba mosutu Vraiment. nalobaka na lolemo lelo boyokanga nde naloba na lolemo oyo équipe nationale donc eloko ya te babenga na janvier azala mpe akotaka déjà po tolungwa déjà donc après matanga oyo akende te bapem de aba déjà mise en place rapport ya oyo nyonso eleka na réseaux sociaux conseil nini okopesa na baconfrère na baconseil na te eza internet église te internet bapesaka conseil te internet ekendaka bongo to bana na bana mboka bana parents aloko afrique du sud alokola so mpe wapi mboka bana na bana tokontinue bozela janvier suite bozela janvier. Ok, merci beaucoup. oyaki na mutuka makala aya nango déjà oyaki kwakanga mutu oyaki na bapem opayaki na bapem opayaki na makofi azala na makofi biso moto tie mbongo koleka bato nyonso Karine atie 200 bato tout ba 20 ba 40 000 francs ozomona nga bena otia te po Karine sachela biso équipe nationale teza mukete Karine akokundela azaki na Karine $200 te Karine akokundela na Angelica ta na famille na ye eza contribution o amonane nango atie eza na bato o baza na groupe wana to yebi bango ba pe na bambongo ebele batie ba 150 batie ba 40 ba miso batie ba 25 Karine loko atie déjà que 200 engo la samedi que l'équipe batu tout ninga pe lo bese ba okena oya pe na ye te wana na lo bango sima omoni ngai ne naza na ese bon elilingi na ngai za na kati elilingi na ngai za na kati ya groupe wana bande ko yeba te nabi omoni tolela na Angelica ezala makamusu to kobimisango sima naza na nyonso OK na yebi vérité nga na bise batu na loka jibe na loka wera na loka kofi na loka héritier omoni na ya omoni caméra nyonso ya est-ce que omoni balandi bato bon olanda kanga pona ya Karine Mokonzi naza Karine Mokonzi ya mobali ezali tokosolango sima ya ulimbongo neti sikoyo to yebite mbongo abina fila pesa no 300 lobby tozo kapete ba otetenga traite papa ko attends bazana groupe na bango azalaki il faut bimaka pona nga lokwa Karine Mokonzi de ya mobali ngai yeyo si elilingi na ngai za na kati ya groupe wana na ese batu na oya pe na ye pe na ozonga place ba ovanda te oh mère di mère il faut pas mona Sarah bolingo yeyo ko batu bazoloba trop Sarah bolingo yeyo to ese bango to ya matanga pe to ye matanga eloko ezate to aba congolais rwandais awa azate to ye olelande Angelica à part ça to eloko lobate compte randi na osalango lobby na osa compte randi na opesa bato bayibi na o bayibi te lundi lobby to pema na église te mutame mara mutu na mabe azate nga mo conscience nge sala papa na Shanice papa na Jarel ajo na nango déjà oyo vers na tendresse ouais te na kete na ekika bina contribuer ki $200 to moni na polote ozoke o mati pe business naza na tina na yango pe te omeni na lati na tiza kitoko polo ba ngaba pesa nga mena c'est bon te na lata polote ha mais pas déjà toche 200 Sarah bolingana na mère de mère batu misu batie ba $45 ba $25 na ba te omonde za wa YouTube yoka omonde to za YouTube to yebike to zwa mbongo uta poto mutu so akomi na niveau otia ba 40 000 francs c'est que batindela ko code te ezana batu misusu atotanga kombo te e ala batu misusu baotia ba $20 ya mawa
ngamo pe na mitu na di ah OK ne passage yango ya combien emso zwa ki jour ni nazolo ba next na mona ki ba tendresse au moins la Chine et ça la biso bien tout le monde que la Chine na moni ba tendresse ba tie ba chimi mais be ba tie tout le monde que to gagner to essayer bino que YouTube appartient à nous. YouTube appartient à nous. Biso pendo zo mona que la Chine Karim Mokonzi ba chinois to gagner bino nyonso nzamba YouTube Karim nyonso Angelica sali na la Chine na nyonso Angelica sali na la Chine est-ce que façon ya Karim ko contribuer $200 za lokola mbongo ali siko oya tie na ba o ba tie na leki mais ba o ba tie na ba vivre na Angelica tamula ite ezalaka bo Karim ako kunda Angelica te Angelica za no madame Angelica za no patron atiaki cotisation o eza ebimi na poche na ye ozomona cotisation ya tie na mona nga muta leki ete azate bo bambongo kutu ya ba ya uli musheni ya ba mécène tisiko leke tu na pesite bambongo kutu ya ba mécène ya uli musheni leke tu na pesite na la kisango te leke tu na Angola kasi bakimi te il faut totala au moins ba journaliste nyonso ba chroniqueur nyonso o atiaki mbongo to moni na liste bongo siko bato ba soutenir biso loka ba ya uli musheni loka ba mission loka ba bina filé il faut tout monde apé contribution na bango bino bozo la saka contribution ya ba journaliste bongo ya ba mécène auto boaka auto pesa bon lokumu izalaka te ya on a bisi batu ke lundi na robimisa liste ya ba mécène tour ba tiaki auto monike mbongo na bango to monite te IGF ngamo na mama nyonso ngamo internet boutique kolanda na bino ensemble que ndenge ba akusaki ya mama na biso chroniqueuse munene na kombo ya Angelica Mandelina ndenge ba akusaki na eleki siko corps na yango wana ezokende déjà na cimetière place repos éternel na ye ekosa to kosala ko boni nzambe mopesi na pema a déclarer autrement na pema na ye wana bomoni nde tuti kolanda bien que passe na motema ezali mais to kosala nini mama na biso Angelica molimo na ye epema na kimia bien que ba misusu balobi o basengele koloba pona kombo ya mama na biso Angelica mais na biso to lobika ke molimo na ye epema na kimia ba chroniqueur biso ba chroniqueuse toza na souci ya muninga na biso akufa totika ba fertilité totika bilobela moko boye ozoloba na matanga en tout cas mato tika tozwa conscience liwa ya mama na biso Angelica ete ya biso ba misusu o toza na bomoi ete ya biso tozwa bonne marche rando ranking en tout cas vraiment dès que Judith Kalanga la patronne lobaka fito ça l'effort to tika makambu ya ba ranking eza na tomba te eza na ngona importance te wana to pesi mbote mingi na ba ebalinga kajika tele news bobanda ye moko na la patronne na Judith Kalanga moi suis atika pembe na défaut pourquoi pas toi notre papa Joseph Magloire wana na kati ya man Gauthier soit dilema mobile ya mandefa pembe wana Belgique. Pourquoi pas toi mon caméraman ou azalaka toujours wana makasi pour na ko récolter ba image amemela biso atela biso po tomona makambu ndenge ezoleka au nom de Fabrice Mandenga aminga na mesana mi ko benga ye FM en toi aussi mon réalisateur intelligent Félix Mwamba, le nouveau riche. D'ici là, portez-vous bien. Sans oublier notre papa d'Elvis El Sacer, Robert Kanza. Voilà un sponsor ou Simbi Juka Télé News. Maman Odi Kitumba, Bambo Tebele, na yo grand prêtre mère. Pourquoi pas toi? Coucou Bofana, famille Bofana, surtout Bambo Tebele. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye et à la prochaine.